Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après kozala na Ghana azali bongo na mboka Guinée 12e réunion ya conseil de ministres esalamaki mokolo ya lobi vendredi 16 juillet 2021. 14 personnes bazalaki prises en otage na ba hommes armés assimilés na ba rebelle ADF. Corps artiste comédienne Mama Chako o atikaki biso mikolo eleki et bimaki mokolo ya lelo pe ezaki exposé na place des artistes. Ba élément oyo nyonso nde toko développer une édition ya mokolo ya lelo KNB News, première chaîne d'information en continu na lingala oyo to la cabine musala toujours d'une manière très professionnelle. Nazali na sengo ya ko présenter les bino édition ya mokolo ya lelo samedi 17 juillet 2021 kasi na souhaité bino bolandi malamu. Président ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après kozala na mboka Ghana azali bongo na Guinée Conakry. Ba détail pe commentaire ya Nathan Siata. Après bref séjour na Accra na Ghana na cadre ya activité ya zone africaine de libre-échange continentale ZELCAF, président République du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki mokolo ya lobi vendredi 16 juillet na Conakry, na capitale ya République ya Guinée, na aéroport international ya Conakry Bexia. Et si quand Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambamaki na premier ministre guinéen Ibrahim Kassory Fofana, pe délégation moko ya makasi ya communauté congolaise ya Guinée, bango pe basalaki déplacement pour na ko saluer visite oyo ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ezali visite moko d'amitié pe ya fraternité, donc ezali bref séjour et kozala couronné na ba rencontre na sommet entre deux présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Alpha Condé courant ya journée yango ndenge atalisaki presse présidentielle ya République démocratique du Congo. Pour un rappel, visite oyo ezali première pour na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis accession na ye na magistrature suprême. Ezali deuxième ya chef de l'état ya République démocratique congolais après oyo maréchal Mobutu na année 1980. Kinshasa et l'équipe partout. Compte rendu à conseil de ministres au Esalamaka Bongo chaque vendredi à lobby et zalaki 12e réunion Naomi Pila a pesibiso ba détail. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé qui vendredi 16 juillet par vision-conférence 12e réunion et à conseil de ministres selon compte rendu et Pesami na porte-parole à gouvernement pe ministre et communication pe média Patrick Moya Katembwe. 4 points ezalaki inscrits na ordre du jour. Wapi lors ya communication na ye premier ministre annonça qui officiellement na ba membre ya gouvernement na ye approbation na conseil administration ya Fonds monétaire international FMI na mokuse ya accord oyo facilité élargissement ya crédit ya 1,52 milliard de dollars oyo ko promouvoir croissance économique durable et ko faciliter mobilisation ya ba recette à na RDC a CPA qui peut saluer qui résultat oyo ko concrétiser détermination ya président de la République chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya ko reprendre coopération structurelle na ba institution internationale pour na ko redonner crédibilité na République démocratique du Congo na scène internationale. Retour ya programme oyo et ko permettre na RDC et mobiliser ba financement na ba partenaires multilatéraux en faveur de l'économie congolaise. Deuxième point, il y a conseil de ministres il y a vendredi et Zalaki Bongo accès sur situation sanitaire il y a COVID-19 au Zalukobika en RDC. Premier ministre a l'obéla qui baisse progressive il y a ba contamination il y a coronavirus na mabele ya RDC. Les sous tendance où ils allaient prouver efficacité à la mesure où ils ont marqué na président de la République yango et signé les à renouveler ndenge bazwaki mokano lors il y a 12e conseil de ministres où ils allaient renouveler pour 15 jours selon
évaluation au bassin na comité multisectoriel et technique ya riposte contre coronavirus na RDC ni beko oyo pe respect nango esale que baka ya COVID-19 na RDC et kita. Na troisième point, Premier ministre a informé qui conseille à ministre na prise ya ba mesures conservatoires contre ba mandataire public au Bazali coincé na rapport ya inspection générale de finances conformément à la directive au président de la République a pesaka lors ya 8e réunion du conseil de ministres, c'est-à-dire ba mandataire wana bazala qui suspendi kino justice et la bango ba o ba kosala blanchi ba ko bima maboko pembe peba o ba konsoma na moyibi to corruption ba ko kota boroko po mobeko ekipaka motote na o etali point d'information. Chaque ministre a les cas qui peuvent couper sa situation. Il y a ministère naïe. Selon le ministre de la Défense nationale, peu ancien combattant, à Talisaki, situation générale aux alliés relativement calme et sous contrôle de l'armée congolaise. La République démocratique du Congo Mobimba, surtout la partie est de Mboka Wapi, la province est sous état de siège. À Talisaki que la province ya Ituri na axe ya sud territoire d'Irumu autrefois sous contrôle ya ba ADF ba groupe armé ya RDC ba sous contrôle ya bisika wana nyonso zone 1 zone 2 route nationale 4 et ezali sécurisé grâce à l'opération militaire ya ba FARDC yango etali ici que mosala ezali ko salema kuna pe makambo nyonso ezali kozonga la normale. Na nord qui vous peut kuna na territoire ya Beni ba militaire bazali toujours ko bunda pe kinya déjà ezali ko kota wapi bazali ko démasquer petit à petit ba collaborateurs ya ba groupe rebelle pe bazali ko bunda to bosana te que état de siège et ezali qui pour la 4e fois prorogé dans l'Assemblée nationale mokolo ya lobby peño ezali ko sama pour que mboka na biso ezonga na kimia peu que makambo nyonso eleka malamu. Deuxième réunion ya conseil de ministres oyo et soukaki na quelques approbation ya gouvernement notamment au talibongo rénovation pe modernisation ya infrastructure sportive ya action ya ministre ya sport oyo s'est focalisé pour na kozongisa stade de martyr ya Kinshasa na kitoko na yango nyonso. Apesaki ba détail pe gouvernement indimaki que œuvre oyo ezala rénover pour na kotombola lokumu ya mboka na biso. 12e réunion de ministres et soukaki kitoko pe ba décision à malongo ezwamaki pour que mboka na biso ekende liboso. Kinshasa et l'équipe partout. 14 personnes bazalaki prises en otage na ba hommes armés assimilés na ba rebelle ADF Natansiata apesi biso ba détail. 19 personnes parmi bango 7 militaires au bazali na séjour irrégulier na ville ya Beni ba kangamaki après bouclage moko o ezalaki organisé na ba élément ya ordre paix ya sécurité mokolo ya lelo samedi du 7 juillet 2021 na commune ya Mulekera na ville ya Beni na Nord Kivu. Ba effet militaire paix ezalaki bongo saisi lors ya bouclage yango ndenge la police locale azali ko apprendre biso. Ba élément ya sécurité paix ordre ba mené ba opération ya ko dénicher ba civique na plusieurs quartiers ya commune ya Mulekera. Au terme de l'opération, on a interpellé 19 personnes parmi Bango, 17 militaires. On a Kangaki Bango, na au moins 400 tenues militaires, 4 armes à la marque AK-47, ndenge Nasson Mourara, communicateur ya police à Lobaki na Beni. Pour un rappel, depuis un certain temps, l'opération ya bouclage est allée organiser dans la ville ya Beni pour na kolukaba bandits armés, ou basé na base ya insécurité na partie SRB du Mati du Congo. Kaka na Beni, 14 personnes lisusu bazali prises en otage na ba hommes armés ou bazali assimilés na ba rebelle ya ADF. Ezali suite ya attaque moko isalimaki na Butu ya jeudi kotani la tongo ya vendredi 16 juillet 2021 na Kalunguta. Chef le ya groupement Bouliki na secteur ya Rwenzori na région ya Beni. Ezali bongo chef ya groupement oyo nde azali ko rapporter sango oyo mokolo ya lelo samedi. Na groupement nangai ezali na incursion ya ba hommes armés assimilés na ba rebelle ya ADF oyo ba yaki na partie est ya Kalunguta après koboma 6 personnes pe ko incendier 10 maisons pe 2 véhicules. Na bongo bazui en otage 14 personnes. Bango nyonso bazali ba habitants ya place oyo. Ti na minute oyo tozali koloba ba ebani te esika nini ba memi bango ndenge atalisaki Kalunga Meso. Source na biso bakisi susuke situation sécuritaire ezali na malamu te na région esika ba ko sala appel na gouvernement à renforcer ba dispositif sécuritaire.
Balema ya FRDC bazalaki renforcer na ba contrée oyo mais psychose ezali toujours correnier awa kaka na localité na biso. Ba habitant bazali ko kima pona ko banga retour ya basaya oyo pe ba militaire ba lancer ba offensif vers est ya Kalunguta pona ko traquer ennemi ndenge apledaki. A marché oyo e fonctionnera chaque samedi na agglomération oyo e fongamaki te pe ba porte ya ba boutique nyonso pe ba magasin ezalaki ya kokangama. Kasi côté ya Shabunda au total 22 Raila Mutomboki bango pe ba ye ko se rendre na ba forces armées ya République démocratique du Congo na Niambembe na groupement ya Bamuguba Nord na territoire ya Shabunda na Sud Kivu. Annonce et salemaki na presse locale mokolo le vendredi 16 juillet na colonel Chomba Mulamba commandant ya sous-secteur opérationnel Sukola 2 où ezali basé na Shabunda. Azali ko préciser que ba rebelle oyo ba remettre 20 armes lourdes peu légères na ba munitions. Na kondimela bango deux autres éléments Raila Mutomboki bazalaki capturé na ba force loyale na Zamba. Colonel Chomba Mulamba azali ko souligner que sikoyo plus ou moins un mois que ba FRDC ba lancé ba opération moko pona ko comprendre ba rebelle nyonso ba se rendre pe ba intriguer na bongo vie civile. Azali pe ko senga na ba militia mususu ba déposer ba armes na bango pona ko intégrer programme ya désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire, paix, stabilisation oyo ezali prôné na gouvernement congolais. Et sengeli ko signaler que ba rebelle oyo Raila Mutomboki bazali parmi ba force négative oyo bazali le plus active na ba territoire ya Shabunda pe bazali ko commettre ba atrocité ya ndenge na ndenge. État de siège musala ezali ko mona na tokanisa ke na mikolo ezali ko ya kimia ya solo et kokota na partie est ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Maître Arthur, avocat ya barreau de Kinshasa, a réagi sur mise en liberté. Ya sénateur Matata Ponyo, azalaki awana micro ya Hervé Zakape Naomi Pila. Loi pesa kamotenyo sotunzela. Tuza makamoni balé. Liberté na oui, liberté na détention. Tout comme on a mis sur le lelo, ata obomi moto. Aujourd'hui, l'État, effectivement, n'a pas mis moto, mais on a posé ça la liberté n'angai. L'État peut ça. Pour compris procédure normale ou bien la liberté provisoire. Et nous avons d'accord, mais nous avons répondre n'anga. Bon, sincèrement, nous avons coupé sa position, parce que na landaki, na mozindo, kosamba matata mponyote, pour que n'aille ba circonstance nécessaire qui nous voilà, batikaye, bakangi lobi, batiki lelo. Mais néanmoins, nous avons pensé en tant que bato ya Mibeko, tu es dit que non. Mais tous ceux qui ont le droit, en demi que non. Na sénateur comme Matata Mponyo et na kokiko ki matin pour prévenir. En tout cas, ce que na lingi na courage à Matata Mponyo. Alors on voit qu'il na Guinée Conakry. Alors, il y a un mot qu'on répondre. Veut dire, même si on a un débat, beaucoup qui vraiment côté mieux rigueur comme tête, parce que les militaires dans les commissariats, il y a des comités de la vie de la santé. Alors, ceux qui l'ont à 5 non, en tout cas, bien que beaucoup de langage, mais nous avons pour ça, nous avons la libre. En tant que sénateur, ex-premier ministre, et bon, dit que nous avons soldat pembeni, comme si Nazar, Moïbi, Brigand, Moko, Bonassel, Makamabeba, Bopé Sanga liberté, wana, a foutu ma question. Il va couper sa liberté. Même il peut couper sa liberté. Ce qu'on s'enguit. Ce qu'on m'a dit que, au c'est possible de dire mon côté. Alors, il y a un wana siko, notre titre wana, comme liberté, les actes principe, détention, les liboloques, les actes exception, pour la liberté, nous surtout à Sengeli, Azoyango, peut-être un cadre où on a des personnes qui est. Alors, de deux, ceux qui ont un cadre de liberté, peut-être à ce moment-là, d'inclination, ils ont la charge à ma tête en point. Ceux qui ont uniquement, dans le ministère public à Sambisi, à mon avis, quand on a malheureux, on a la tête en point. Donc, on a payé. Pour ça, le rapport n'a pas mon conseil que non, nous avons un Sambisi, ma gambo, au besoin de projet, il y a un angoté. Ils ont une tasse qui est angoté. Parce que je suis un élève ou étudiant et que, en tout cas, l'élo est à Koki, comme Mamukumba Makambouanate, alors Namoni Natiki. À une décision pour Natiki. Alors, c'est même si tu es une résidence élevée, on l'appelle,
Mais parce que quand qui est lobby, mais pourquoi pas? Batoni va dans la confusion, ne lokowana. Il faut qu'on y ait ça kabato. Je dis motivation surtout Azam Okangami. Comme motivation surtout Azam Okangami, mais bakanga mutubi kangelate. Il faut ba mona na kati na ye qui a sali beba ya solo. Parce que na loi na biso balobaka infraction ezaka individuel ezaka pona motoye moko. Ezaka parce que motubo ya sala ki boye, boye na boye, moi na sali infraction, papa na ifa kanga mate ezaka boda bongote. Ezaka pona motoye moko avec bongi sala. Alors bien on est bon to pesaka explication claire et pas le reste de la population parce que nous pour la batiki non batiki biso to tambola kana mibeko wana sala que non motivation surtout va répondre c'est la kainga lelo na za moyibi na likamo na yibi eloko moto c'est tout fait no ba kana ngai peu importe ya moto aux la président aux la ministre aux la sénateur député avocat magistrat n'importe quelle personne ba ngai maintenant au moment voilà ba koselio oh aïba kimbon mais wapi prévu aïba kimbon exact alors ba kokanga pe yote même si le loba memio ba kangi mignolo to na sima ba memio devant parquet oh devant moto boy moyibi bona boy ta ko sambo bino nga moyibi te aïdi eloko moto te mais na ika ba binga za moyibi ba bandi ko landela ti ba moni ke uzana eloko moko te ba kokanga pe yote ba kotika yo. Yako sambe ezalaka susu te po toyebi ke Beltesco nde mosungi ya peuple congolais atela biso na marché potopoto blevita potopoto esalaka ke bana bakola kitoko kasi mikolo pe bakota masolo yango bolanda kaka ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltesco aye lisusu na Blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamines sachet moko kaka ya pamba ya Blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu kobosa na te ba chepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa potopoto Blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosakana kitoko potopoto oyo bozomona Blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo ya monde mais la potopoto Blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa eleki partout. KNB News, première chaîne d'information en continu na lingala oyo ateli bino déjà bémission na bino bolingaka mingi na YouTube kindoki politique pe maboke kasi bo sanate ko s'abonner. Teza maramute. Ya maramute pe za ba monde bango ya pression parce que quand ça déposer on doit l'examiner. Des soucis na ngeza qu'il faut examiner en penza na kati et puis ba rejeter en après vote. Il vous a bien. Ou les reçoit déclaration libérale. La démocratie dans l'année, il faut souffrir. Il faut souffrir dans la démarche de la démocratie. Attends, boy, ensemble, il fallait que tout fait avant. Le quoi c'est qu'il faut monsieur honorable Mbosso attendre à l'ordre du jour, bah discuter en gros, soit rejeter, bah rejeter. Ce qui peut que les qui et qui n'a pas constitutionné, bah t'as ceux qui ont vraiment conforme à la Constitution. Donc la procédure est déjà enclenchée. Nos amis à Cash, ils ont tort. Parce que là, quand ils disent que les quartiers, ça veut dire que pour la dictature, pour le président Mbosso a violé le règlement de l'intérieur de Bango, alors que ça ne sera pas normal si elle procède comme ça. Est-ce que vous avez déjà tant à loi? Non, Natania, on a convaincu dans notre.
Nini moni ya mabena kationa parce qu'en réalité c'est non Noël Tchani ou aza initiateur ya loi neza pour na couvrir ba poste ezali clé na bamboka nyonso ezali bongo na président de la République chef ya armée ba nyonso na bazana de père et de mère pour assurer que bon te kamboka te ngala zelaki mingi mwana tanga ngoyo tuzatela zelai mingi explication na exposer les motifs et convaincre ngai que les Congolais nés de père et de mère basaka mabena Congo te. C'est ce que moi je voulais lire. Mais la tangue monté, la monnaie monté. Il fallait maintenant ça à démontrer ça sur la caille belé à 1000 cas. Que tu mets la comptabilité congolais de père et de mère, na congolais 50%. En tout cas, montaï baka mouké, baka mingité la montaï de père et de mère. Donc, mais ce qu'il dit là, il est vague. Qui vous dit que Congolais de père et de mère bazaka bien bataka mboka te obani na poste net ya président de la République ceux qui mutoza ko partager deux patries et sali que ba problème est cause na kata au mboka ezaka ka no président te président de la République azana bunda kuna binini ngala fsenga ke ya 23 000 hommes non mais président qui va contrôler boui bazaka 13 000 donc mbongo a 10 000 batali aka chaque jour oliko la mbongo soza kanene oli ana minduki vous avez une narration, vous avez une tenue. Donc, vous avez 10 000 bagistakate. Ceux qui ont fait ça, ce ne sont pas des généraux, des pères et des mères. Parce que des pères et des mères, non? Mais comment? Nous avons démontré que scientifiquement, que les Congolais nés de pères et de mères sont beaucoup plus ancrés et à développer un peu que l'autre. Tant qu'il y a la science, on a un folklore. Nasko naza na lignema mususu après naso otali ba série na ngai otali na ba o bande konso ba salaka neti na kosa film te ya mutazo limwa zolima wana nazo tika musala nyonso ya groupe na pa monter ngamo na selote le son monter a monter bien batu ba sepeli nango ya ba kindoki wana mutu mwa la teke lamba noir a limwa bimi kuna rouge te bale na ba se su ba biloka kindoki ba bakolo no bakolo nga foso ngotala ngomwa maki o ligne na ye eza ligne ya bato o pe eza ligne ya bato président tenga mo ta mo de groupe o basara net mamba bakindoki wana po ebisa bango pe ke batiki la conseil na monde arbas e ba conseil rien conseil ba miebi bawo basala wana bato balimwe banda ti lelo to dele yeso kindoki zate esimba te ce que président babi mo pied sur auto le ko ezo sila o me babe dendi e be jamais na denda te président denda te yona jamais na so na dendi ce qui na kufi na za soute so na bimiseli ba peli ya bato ba remerciement bato o baye na denda te et na chaîne on a le karabamo ba yebi ke groupe Okapi est le seul groupe Oyo et Tsabatu panique. Le seul groupe Oyo panique na katia chaîne on a le cas. Mais président là va pas bon. Là le baka président là va pas les carana top. Les carana donc il est pas à côté. Na bina top. So azala kuna seki na top wana yepa za na mulonga batwana. Ok. Il pas un monde ya net. Ma ko ja basima bokapi. Na lobi na top. Donc groupe union sur le kana top. Ba yebi. Pour la président belé ba mo ba benga na pena félicitations. Ce que président na monde art na nous akane vraiment ranki de courir les ka bien té. Pour émission maboké, les émissions mo tozwa mwinda to tia on ça mais c'est éclairé bimisa. Hein président. Te nganeza bona beba na mututé. Na linga pe beba na mututé. Président na beba na mututé ngai batebele baye ba mife ngape na ebina ba ngote misupe baluka basala ba ranking pa na ngai po baye ba na ngape na ebina ba ngote na yebani te mais na bato baye bingai Cœur et artiste et comédienne Mama Chako ou Abungsaki Molimo na Mikoleleki ebimaki mokolo ya lelo pe ezaki exposé na place des artistes kasi bande konaye ba comédien bazanga ki ya koloba te bazalaki awa na micro ya Hervé Zaka pe Rose Okito.
Artiste comédienne Chako Diala Naongo Jackie na kombo na ya scène Maman Chako. Oyatika kibiso depuis Mikuleleki mardi 15 juin 2021. Nzoto na ye bimaki mokolo ya lelo na morgue ya clinique chinoise. Bongo ememaki na place des artistes na Victoire wapi ba inscrire kombo na ye na liste mémoriale ya ba artiste o basala mosala malamu na mboka na biso. Chako azalaki artiste monene pe mama ya bana ebele oyo atiki na ba groupe théâtre ya ndenge na ndenge pe na sima ya place des artistes nzoto na ye bamemaki yango na dernière demeure oyo ezali bongo cimetière ya nécropole entre ciel et terre. Bongo biso pe magazine KNB News tozalaki wana pe tosolaki na bandeko na ye ba artiste comédien congolais. Biloba ezala arrêté par bataze pays par le bagage. Alors nous sommes au na 5 mois côté. Nous sommes papier on les a bien retenir, les a bien boire. Et voilà on dit ba interview ezala tant que bato le bagage on soit réfléchir ça raté. Nous sommes stationnement à payer avant ayi makambuté abadi on va pas ni trois artistes. Mais après artiste à classe hein la plupart bato ba bon artiste nza ba artiste nza ba notoriété ba marquer l'époque monté ba ningi aloba ba yeba ce qui famille à Mama Chako so benga ngate ngana zala ngate famille Mama Chako mutu e benga ngai tanga ba bengi ngai na aider bango ndenga saka ba démarche baza libre ko matanga ezali famille an PTC za baninga na ya musala muzaza dikola bango zali famille. Mais Léon a remercié gouverner la ville de Kinshasa, papa Chatingo Bila, Abenga Kibiso, papa Masumu, papa Elombe, papa Bodo, na famille, tout na hôtel de ville, yango Monique et tout ça ensemble. Il n'y a pas de problème. Bolongo la polémique en tout cas. Et là, c'est bien Monique, maman Pembe la Kei. Tout ça ensemble. On doit mater pour te contribuer à qui vous savez vous savez vous êtes. Cause importante c'est maman la biso ba le na kimia ba ko ndepe na kimia. Nyo stone na makambo ya Rolanda raté. Moni mama Chako za mutu munene. Za mama munene za mutu mukete. Tala mutu oyo mama Chako kufi gouvernement côté makambo ngo baxé tout ana pasi artiste tout ana maman na biso en tout cas ngana baka ke oyo mutu asala le musu mpanzi ya kota pesa ki wana eza bien ya mabete mais kambo basanga basaki boyo wana eza malamu tout donc maman biso kuna mana kimia aux important eza liwe mutu na cimetière ya kende na maladie moko te moko akufi na maladie songolo moko boyo donc mutu na mutakufa na maladie na ye eza dege pona ba comédie kaka te eza liwe ye donc parce que ezali parce que manka bene koti makasi na kati l'association donc eza na pasi donc Mama Chako na biso akufi enfin tokundi un mois et 2 jours donc passe na monter ma ko perdre talaka kaza na Chako ya solo malgré tout ba kokoso ba difficulté ma belé donc mongo zalaki nango mais ozoba ba mésentente mais Dieu a fait grâce vraiment en tout cas na suka nango vraiment tokundi ya Jackie na biso vraiment en tout cas donc passe kaka donc passe donc on a sepende tokundi sikol kimi ekoti biso to bata tozabata obino famille bo osela bo ibi biso to sepe na mote o mona ba répéter mtile ba korbia wana ezaki aza mutu ayeba na ki ba biso to bungisa o le to fani na TV na ota Mama Chako ejupe na oluka pona tourner na ye mais ya bokasité ya Fiston Batista na tourner na Mama Chako donc Nathalie obiso to bungisi aleki biso pena mne makamu nyonso les qui na maman to salama on bébé parce que ça parmi maman ba accepter biso pe facile dans monde pour jouer na biso facile il va souvenir ça vraiment tellement souvenir à bien maman mon partage et puis conseil après ça au nazango moko na Nord Kivu na 2017 to faisait maman livre à ça la concept selon yenenga lobaki batu ya sika théâtre les loba respectera bikolote ceux qui a vu code pas 2 personnes 3 personnes na poto amimoni maman danser ko le cas na muto ya kuta musala donc tout ça la bien so ça bien na batu on appelle cop na sima muto mo boyoka na rami on ça bien mais so na ranking
oza ba difficulté be c'est belé ceux qui na lobi bongo c'est que ya lokola papa boti mwana olo ba ke mwana na linga ko na linga kete eza ya oza fo papa il faut linga bana nyonso oso lobi ke ona linga kete ona linga kai musona sa zuat c'est-à-dire que maman ça ba œuvre belé personnellement atako to joana et ça ba œuvre déjà o comment pe poto ça ba œuvre belé à sala c'est-à-dire que na ko détaillé que moko so na bi moko sa nzamba na sumu kapama toza kokende kotika nzoto ya mama na biso Shako na nécropole kasi toza na mawa polobi vendredi le 16 juillet 2021 touti kozwa lisusu sango ya ndeko na biso papa Mars Kadiombo. Vraiment toza kocomprendre te soki eza nini yango ngai muse Jeff nasengi na biso nyonso bacomédien tosambela makasi tosenga mawa ya Nzambe ezala likolo na biso totika pe bandeko na biso Ki Mario na yandi mosi na maboko ya Nzambe parce que Nzambe lobi bino nyonso bozana mikumba boya ipana ngana kupesa bino kimia Batime abelelaki Jésus azwaki lobiko vraiment iza pasi na motema mais ndenge na mesana kuloba Nzambe kaka kwa solo sino na ana wana ezali nzela ya biso nyonso pe biso baitotikali totambola malamu po toyebi mokolo te pe ngonga te Nzambe yapesa makasi na famille na ye pe na baartiste comédien oyo babungisi moko ya bango tika ete molimo ya mama Shako epema na kimia. Adieu l'artiste, adieu Mama Shako. Kinshasa et l'équipe partout. KNB News et à mon collègue et Suki Awa. Merci na confiance et fidélité. Vous allez couper sa biso mikolonio sur Kasnabo Santé. Couper sa merci. L'équipe technique et rédactionnelle ou bassista kinga mon collègue la sima caméra. Vous allez qui bon na Hervé Zaka PRG. Et si Mbamaki na papa Timothée Kaembe wazali kosala mosala kitoko na réalisation ya Nathan Siata pe édition et Mbamaki bon na Naomi Pila toujours na coordination ya Yemoko les grands lions de la communication Jimmy Mukende Chimanga ngala bino tokutani moko les ali koya kasi na souhaiter bino bon week-end. Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino